Nazo ko bien te. I can't hear properly. I can't hear you properly. Hello? Hello? Oh yeah, na yoki osiko ngande na koseni na to bien te voir. À partir de Dible, yeah. La lobby, est-ce que yo aussi ici? Yo ozomona. Ok, merci. Thank you. Papa, maman, bino na ebité soki bozolo banini ko kumisa na ebité makambonga na zolo ba o nazo kumisa ce sont des accords signés. Ils ont makambo za signé, ce n'est pas moi qui a signé. Ils ont un accord politique basé qui na dialogue ba signé déjà. Ba signé et aux alandengwana. Na kumicité, je n'étais pas au dialogue. Ngana zo ke na dialogue oyo et tena osalisa ce que ça na décembre ponga mona za na ça na kene na vivre makambo surtout mais dialogue basali oyo ngana za ki wana te ba ko za ki signé déjà, tout le monde était d'accord. Donc Batie Kabila a continué tina 2018. Moi je n'étais pas là, je n'ai pas assisté nazo pesa bino rapport peut-être moni pour mes anabiso awa na kati na diaspora to yeba ba information te to ka mingi makambo ya lukuta neti yozolo ba Kabila zozinda alors azozinda nete bino zo kaza zozinda mais azo ki nae parce que il fallait le 19 de ba que si la mais azo continuer tina 2018 parce que cour constitutionnel ba signé yango. Alors bonjour, Obengu appuie sur le Alors bonjour papa. Alors bonjour. Contribution à maman. Pardon? Contribution à yo. Non, papa pasteur. Ngai, comment on a maman? Pardon? Comment on a yo? Comment ça comment? Comment on a Marie? Marie, contribution à maman. Contribution à papa pasteur. Ngayo nazoso anayo. Oh, papa, pasteur, bonsoir. Bonsoir maman. Oh. Bon. Papa, contribution à ezali et bandeli alors merci papa nazo yokangai. Nazo ko maman. Olobaki e bandeli ke yo bokonza oluka nalo bokonza likolo yanse ekopesa mila yo sima wana maluba na kangale na bandako ndana matena yo kala. Merci. Sikoyo papa pasteur yo za journaliste o za pasteur. Merci. Contribution na mwana. Sikoyo yo za comme journaliste to za pasteur papa bienvenue. Merci na répondre ya. Okay, thank you. Maman Moni makamnyo si toloba ke eyaka selon conviction ya moto. Nzambe nenga kela batunaye, akela batuna ndenge. Moi je suis pasteur et prophète de l'Éternel. Je vous parle des choses vraies et des choses qui viennent. Natanga kalape na Bible, ba prophète ba manako kota makamboyo ya politique. Ndenga siko nazo expliquer bino ke na mboka parce que bozalaka na besoin boyo kama solo ya mboka. Soki na cheba pasteur ba te bozo finga ba pasteur bado banaye koleka kofinga ba passer bitumba nazalaka nango yangwana. Alors sikoyo lokwa na babeke no bozoli kamate ya te bolobito bozana besoin masolo ya mboka. Alors Dieu nenga sala makamu nae a suscité ka ngai moka pasteur na pesa bino siko masolo ya mboka mais je parle des choses vraies ou les mensonges avec des preuves à l'appui. Na esi bino ke bazalaki na dialogue oyo le kana kisasa basali conclusion donc dialogue silaki. Donc, Bangonio surtout, Bandimi, le président Kabila Kabang, fils de la paix, a continué mandat na eti na 2018, tango bakosala ba élection. Donc, nazo pesabino des choses vraies. Donc, c'est ça. Donc, naza pour moutouté, mais je parle des choses vraies. Alors, yango monique, comment ça moi passé. Celui journaliste à l'équipe, nazara ba journaliste, ba les kababa pesa ba formation, lukuta, il y a bien té. To banaye penako. Oyo kanatalo ba journaliste na ngai ba comprendre les visions tozo kende bien même ba journaliste na bino o mususu bazana ba internet nazo bisawa maman Marie ba journaliste wana pe ba sali pe ni plateforme na bango o ba pesi ba kombo et que ipe na kisasa pona un jour peut ba travailler mais ba on travaille na gouvernement wapi ba on travaille kana gouvernement o ya président Kabila passé tozana eti na 2018 après 2018 on sala ba élection donc ezaka na gouvernement na mesiko bango nde bazo kosaka biso.
yango dernièrement bolanda madame F aloba que non na diaspora trop de mensonges. Alors moi étant que pasteur nalingi batuba kosa raté ba pasteur ba moni passe a na konyoka male siko comme si on a besoin ba ya ba pasteur a malam ndena ba ko ya malam ba roya ba roté à évangile. Alors nga na zote évangile et puis na zasu côté ya mboka pona ko mettre ba diffamation surtout au masolo no sur le kuta ko sila parce que ndeba banaye ko finga batu ko finga ba continent Congo pozomona na ebis ne na so na yo lelo papa na biso Tshisekedi andimi a rejoindre siko dialogue ozomona ezangaite papa andimi mais siko est-ce que nana nga ko linga ebiso vérité wana mais bango ba Tshisekedi se ba linga la bango ko lobate ba yo ka sonia papa andimi su mais eza bongo ozomona nga siko na zo expliquer bino na zo ebisa bino parce que naza en direct en communication avec Bakambozo le Kalakisasa, je vous parle des choses vraies. Alors, Nzamba Pambolayo, je suis un vrai patriote, né dans la Kata France, dans la Camerounais, azotou nanga binengenini, européen, s'intéresser à mingi na mboka na bino Congo. Est-ce que vous avez la communauté européenne, dont a habité ceux qui balingi Congo comme la communauté européenne, mais tantôt, barossa la sonde, mais à la end of the day, bisonu tout dans la besoin que qui mezala. Nzamba Pamola, Otoza na Bolingo. Ndetolobi, cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est vrai. Moi, je cherche le royaume des cieux. Alors, bonjour, au Bengia, puis ça peut couper ça comme on a contribution. Nalina, ça n'a pas très bien venu. Nazoka, maman, contribution. Mais, en direct, alors que tu es en direct sur le plateau. Mais je suis sur le plateau, mais il n'y a pas de sur le plateau, non? Ok, pasteur, bonjour d'abord. Bonjour, bien. Pasteur, Doba maman. Oui, na lobi boya. Ezama mingi parce que makambozo loba ozokosa. Ok. Ozokosa na lobi ce que papa Tshisekedi andimi ba koro ya consultation ozobenga inclusive. Ok, continuez dans une réponse après. Justement, Sikoyo, bon ami, ceux qui vont pourquoi alors journée ville morte qui mercredi? Parce que l'accord qui signé le mardi 18 et le 19, journée ville morte pourquoi? Ok. On peut répondre pourquoi journée morte qui. Ok, merci. Thank you. God bless you. Ok, pour mes abos maman, ceux qui ont je ne suis pas un menteur. Tu sais que dans le peuple congolais vérité. Tangu, tu sais que dans le bac qui journée monte, dans le bac qui déjà avant, dans le cas là, mouton le bac qui a repris sa carte jaune. Alors carte jaune dans le journée monte, c'est qui vraiment comme tel. Tu sais que bango, batu na bango IDPS de batamule mamuke, mais la population congolaise batu basala qui na bango, la ville était vivante parce que moi j'étais en communication na batakisa na zana ba image, donc la ville était vraiment vivante, ce n'était pas morte parce que zaïka quelques bateaux, il y a IDPS marcha qui normalement des babek et carton jaune. Et c'est alors après tant où Makamou Salami et tu sais que dans le but que non, il faut passer la dialogue mususu parce que ça a besoin à kota na oyo moni oneto kanga kiwana biso to sengi que non o bazala libanda baya. A yesi quoi le but que non na zoya mais to sala ya sika. Donc c'est pour vous montrer qu'il a accepté donc dans la zone baké bon mon nakaka. Na peso exemple moko par maman. Na ebandeli na 2011 tant le président Kabila a passé qui na. Alors bonjour. Obengi api comment nous sommes contribuer. Bonjour, comment va Lili? Lili maman, contribution non maman. Nana ça passer bienvenue. Nazoko maman Lili. Nazoko. Nazoko Yes. Pasteur, you posa passer à solo. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Omoni makambo ya bataboye siko yango moni bozo pesa Kabila continuer pour vous éduquer très impoli en tout cas ça vraiment pambola yo oza mwasi malamu na ba question madame nazo répondre maman abenga liboso oza très intelligence omoni Tshisekedi na 2011 tango président Kabila pasaki alobaki nini ke no bokende TFC bata Tshisekedi bokende bata IDPS bokende te bolanda ete ya prêter serment na ndako aboyaki batu balanda gouvernement ya Tshisekedi ya président Kabila alors lokola ya zape papa azape na vision ndenge na lobaki mayele yela ke na sima mayele yake ya atindaki batu ya IDPS bakene ko rejoindre le gouvernement ya président Kabila bazaba
ba député baza ba sénat non baza ki baza na kati ya gouvernement na même Félix Tshisekedi il travaille jusqu'à présent ba futa kaye batu ya Tshisekedi atindaki bango après. Donc pour vous montrer qu'il y a ça là bien après à la raison n'a raisonné siko qui a boyi le 19 décembre batu ba kufa to sala siko dialogue a bien na o ba kanaki na o ya roya nango to sali alesima on progresse. Alors bonjour au Benguya puis contribution. Alors pasteur bienvenue. Il y a toute la question. Batu o ba fouté Kabila Azarati en 2018. Parce qu'il y a un consensus, il y a peuple allé au courant, il y a Magambouana. Et puis, pourquoi fouter Kabila en 2018? Parce que l'élection fallait ça normalement dans l'année où. Pourquoi fouter d'abord? Merci. Okay. Merci. Au moins, ce sont des hommes intelligents, mais on a besoin de première question dans le lobby que bateau va voter, mais président Kabila continue en 2018. Est-ce que le peuple est d'accord? Oui, le peuple est d'accord parce que tous les parti civil, les ont représenté le peuple. Donc, le peuple, ils ont parti civil, représenter le peuple, ils signé qui peut accord. Ils ont signé qui accord dans le parti civil, que non. La continuité du mandat du chef de l'État, le président Kabila Kabang, jusqu'à 2018, bandimi yango, parce qu'avant bandimi yango déjà cour constitutionnel, place au bakata makamuso makamuso si matin na mboka na mukili, bakende pas ba juge na biso ya Congo, ils ont accepté. Mais na zoye batende ngeni biso batu, tozo mona ngo mabe to komi ko fingana. Ole kutu na allô bonjour. Allô bonjour. Bonjour. Yes. Contribution non papa. Non, na les canaux télé, na kopesa buto sur la télévision, pas ni bio. Comment nayo? Hein? Comment nayo? Mathieu. Koza na kana te papa, to sala mamboka. Olobi nini? Koza na kana te to sala mamboka. Kasi yango ozotuna ngai te, po balotuna ngai contribution na ngai tuni yo, ngam na bengi yo. Na otuna yo. Olobi nanga komona nga Mathieu nanga lobaka. OK, contribution non Mathieu. Tous à la gentil, hein. Tous à la gentil, merci. Mon hiver moko bien, nga tous à la gentil. Osenga ba musuba zoba, ba musuba o comprendre, mais nazo nga yeba ne batuni justement. Yo vous allez pasteur ya solo ou bien aux opportuniste ou bien quoi? Parce que vraiment, mon frère, tu as été sur le banc de l'école. Réfléchir, les filles, tu réfléchis aux amis dans de l'école. Ça se voit à l'œil nu, mon frère. Ok, merci Nzama Kambola. Nafingi mutuzo bate papa. Oh non. Mais non, ça m'a énervé parce que ma campo toujours. Mais finalement, bosanga makamamboka te mama papa. Mais c'est quoi toi le banini? Tu veux pas une information te? Tu veux pas savoir une information, donc vous en avez besoin d'informations. Mais non, Yoka, ok, merci. Ok, merci vraiment. Ah, mais bino bina nazo comprendre le terre. Aussi ici. Mais ngala bitu zeke daza zoba te. Aussi ici. oyebi na lobi omoni batu bakufa liwa bosomba yango somba liwa mais pourquoi je compte pas comme bazobanga yo ye proposition de ce que ça ndeni yebisanga ce qu'on a sani yebisanga na sala nini contribution na yo na sala nini
Yebisa ngai papa tozosola entre tozala